Milulu miakobanda misala miakotonga nzela ekotalisa mpasi ya Simon Kimbangu pendako ya kobomba ntoki na yango misalamaki lobiloleki na nkamba na Congo Central. Lobiloleki nde mibu tuku motoba na libwa mikokaki uto Prophète Kimbangu oyo atelemelaki bokonzi ya bonoko ya bayi Belgique akufaki na boloko na Lubumbashi. Kelasi ezongaki te na Beni na Mbandaka pe bisika misusu balakisi bazali kosenga kotiama na nkasa ya leta mpe lifuta po na bango banso. Na Beni na Oisha batelemeli liwa ya moko na bango na basimba minduki. Martin Fayulu azwi boyangeli bwa lingomba la muka na kokitana na Adolphe Muzito. Lingomba la muka liboyi boponami ya mokonzi ya mboka na Sena lisengi pe mbongwana ya maponami endimami na banso. Matata mazalaki na Sena ya États-Unis kati na ba républicain pe na ba démocrate pona kondima zuzi ya Cour suprême Amy Coney Barrett. Donald Trump atiaki pona kozwa esika ya zuzi ya kufaki mikolo mileki. Sena ezali kotuna mituna na zuzi Barrett. Ba démocrate baye bazali moke na Sena bazali kotelemela ye milulu misalamaki mpe libanda kati na bato balingi ye pe na baye baboyi ye.